Liziba TV, Liziba TV, pour plus d'actualité. Mais son dans le Bible, Babaka demeure hypocrite, demeure à fausse. Babimisa preuve nango ko belve bimisa ngo yosanga bien parce que son asola ngo kana ese ke kayenda ko za na preuve nango. Va choquer pour basela que mission ne va pousser à bimisa. Parce que yebe zela. Sokinga, na c'est la belle mission. Et mission suka no to sala. Na ça que mission pour demain on t'a poussé ngati. Demain on t'a poussé nga. Tant il y a ça mission pour na rubuka, autant musafi na mobile na nga bazata rien à voir na mobile na et pour mobile to yoki kaza songi ye muta sala dab ye muta sala boye o mobile na ngana rien à voir na kata makamu na nga kute tala kete mobile songi kasi babimisi makamu to kokota te babenga ngo motivation bapesa ngo motivation soko lingi donc peshanga nenga zawana so atindelinga cadeau po peshanga ya sala mingi mpesa ya kilo kiti. Ce qui n'a pas eu la raison. Non, tu n'as pas ça pourquoi? Black, on a raison. Oh, tu n'as pas ça pour ami. Pour moi, les hommes, tu sois à côté linga. Na comprendre qu'à côté linga pour conscience les autres là que loko va finir la mutu. Ana raison, faut donner à droit côté. Est-ce qu'on a fait ça mutu? Et puis tu n'as pas ça. Dis nana. Eh, yana dit. Ya. Bobungi si ba qualité hein. Ya dit. Bobungi si ba qualité na ba personnalité. C'est la mobile na émission. Yango na sengi. Ba pese auto sengi émission, na pese condition avant na pese émission pas pese photo mobile de non matière miniature. Non matière mobile de miniature. Parce que demain oza ko vana kiti pona ko lobela mobile nanga na likambo ayeba mutu na makote parce que ton ben va pesa ka contribution ya libana biso to benga faire part demain azalati n'importe wana Mission peut être tout faire part au pesa ka pona likambo ya mariage na yo de salemaka mais je pense pas que demain azalaka na mona organisation wana demain azalati na ba mike nyoso o bo lobela bevile bazalati bazalati omoni nene ya omoni belle vie prière na ya chaque jour omoni belle vie prière na ya chaque jour alléluia amen sambela pour nene ya prière ya belle vie chaque jour alléluia amen sambela pour nene ya a fait quoi nene ya a protéger la belle vie na mawa a protéger la belle vie na mawa mais il y a d'autres d'assister avant la pour na kokote mobali nanga na kate makambo ya iba mutu na makolote d'autres fois sur la famille non c'est référé. Ça dit, c'est que des mères sont au Luba. Makaba salaire. Si mon bail n'a pas fini la main, ça fait partie d'un salaire. Non, ça fait partie, ceux qui ont un salaire, tomber en motivation. L'île motivateur, n'a pas l'île motivatrice. Si mon bail n'a pas fini la main, pour ma motivation, il y a qu'à la fin du mois. T'as des mères, na sola na belvité. You des mères on te le voit que belvité l'ingate. Bon, mon belvité l'ingate. Bon, alors. Tous ces messages qu'on voit, bah message de tout le monde, et ça a posté nani. Je sais pas. Et ça belle vie, tout ça ressemble à belle vie. Méfie-toi, yaya. Parce que si tu as vu que les comme salaire, bon on va salaire, bon en motivation. Ça va toquer dans les comme motivation. Parce que les que tu n'enga malikani na zaboyi. So na sali loko oyo ekota mututi na kata musisa njoto te. Mutu apesa sa motivation à l'occasion de quoi? C'est que tu l'as bien, c'est que Belvia c'est la rande ba finga si là, yango ba. Na mona ba commentaire ba tu misusu si la pas na ba tu ba finga ka. Oui. Si la pas na ba tu ba finga ka, mais la plupart ba tu nyoso ba finga ka si o ba finga la si la ba uta pa benzi. Les que tu. Ne c'est le mot de mer à lobaki. Que makambu nyoso o belvia komela ka sara komela ka belvie que pas se justifier que zanga te mère des mères même utasa ki bonyo c'est comme et comme des mères ndeni o za ayeba mutu na makolote moba des mères en mata miniature so ka na compagnie munene ba porter plainte na pour na reporter moi c'est plainte pour avant de la rappeler mobile nanga mais tout ça ka na lobby boy capage si la victime bantu balobaka que si la mabe aza mabe bo bana baninga te mais soki lelo likambo ele 10 ans passé 8 ans passé 5 ans passé mais si la na capage bavana on a qui ennemi kaka tombo moni vidéo ya si la na capage ba yokani na makamba Martini cosmétique après tant
capable de dévoiler que yena sila ba na problème te sila nda côté la ka pechanga Oh, Jérémy Ndembo. o comprendre Hein? sila nda côté la camarade ne pechanga sikoyo pechanga soigna mais sila tika na ennemi Congo Liziba TV, Congo Liziba TV, pour plus d'actualité. Voilà, Congo Liziba TV, merci d'avoir abonné à Biso tout, Balinga Kevin et Panda Lekechu, Napla Linga Rabino, vous continuez à la chaîne à Biso ya Congo Liziba TV, vous continuez à Linga Biso parce que Biso fait Linga Rabino, ba maman et ou Linga Kevin Panda Lekechu Nabino, Neta Kivino, va quelque chose qui moi stop, mais déjà des retours. Merci na ba partenaire au batala Rabiso, au Balinga émission Nabiso, ba vérité à Nakati ya Congo Liziba TV. Là, je vois mon papa que j'aime beaucoup, papa Paul Fikipo, FBT Misalande, mon sponsor, notre sponsor, mon meilleur. Lui, c'est mon papa Paul Fikipo et ma meilleure. Elle, c'est ma maman Nathalie Fikipo, monter ma papa Paul Fikipo. Là, je voyage, je disais les Tati, maman Versa, c'est monter ma prince, c'est Giclo Winner. Na pesho bambote biskozali venanga mettre Kevin Kamuzuna na pesho mboda tika na venanga kaska sireke sike Yannick Kini ya Rombox na pesho bambote biskozali et je vous dis et je vous rappelle déjà c'est 25 mai 10 ans il y a Congo Liziba TV c'est 25 ils allaient totaliser 10 ans il y a Congo Liziba TV et déjà pour fêter un mot nous avons pour ça partenaire soutien à Bino et c'est ça là très bien pour te voyager dans le mois prochain pour tout ça la découverte surtout il y a Congo Liziba TV tous à moi déplacement bien invité monsieur Bango là je suis avec elle to ko la maman bébé il y a pas batté na bolo il a bout na bout là na talent voilà tozanaye déjà là j'ai oublié na pesi bato tout bolinga balinga le kechu atala kanga aussi que vous continuez côté la biso balinga biso mingi lokola ba blonde massa mama lopango blonde massa mama lopango malika ngandi tsinga ko kana bazanga te oh fio garçon zwaka te pembe na ngana olinga te mais ça ba tu soupe le loko zanga mais lobi pesa te blonde massa za te nga yende ti blonde massa ozwa te blonde massa déjà ozwa to pese bambo te pesa za blonde massa ozwa mais si kona lingi tende oloba ke o ba olinga te kozana bato bazwaka te pour blonde massa déjà nzamba pambola yi leti ngai o comprendre na kamada blonde massa te o kamani te to komi de ba kamani ka biso nyonso kamana yo kamani pe yanga kamani pe Fivette Mayamba blonde massa bitu na lobini abi lokola tozaki 5 personnes tozangai Diego Fivette Dani Senda mwana manager te Dani Senda ze lokote na kata makamba blonde massa wana biyo azati na cameraman plan de 5 abi lokola yo poza poso kende tant que éviter ya Congo Liziba alors ça la moi le roman pour na blonde massa et ça la kitoko là je vois directement mon ami Oscar Marie tous les millionnaires en kilo tabi les ketchou donc Fivette Azali c'est que na solo la pesa merci à toi Oscar Marie tous les millionnaires en kilo bato ba linga Fivette Mayamba merci le rebal sanga de wana passeport et siko moi zo ke no avec passeport zo mazo mais la peine on bien sanga be mission pour ane na passeport bon beno makolo quoi tout moi ngende ba zo ngisaki voilà merci je suis avec elle Malika Manya Toso la plus à ebele plus ba analyse lingano liboso olatier tu m'as respecté pourquoi na bakubiti ah oui abakuka saita zalate et puis naza pe warrior saita zalate abakuka saita zalate donc et puis ndenge nzamba asalilanga quoi ah oui asalilanga boye Malika Manya nalinga kolata nalinga ngai en fait namilingaka en fait moto amilingaka azalaka pe na manière olinga amilatisa olinga pe na manière azala na ndenge bato bakosepela na ye en fait donc merci beaucoup voilà merci na bato nyonso balinganga nana mpe na bato ebele ndenge na souligne eloko moko omona ata mosusu bato mosusu soki bamoninga na leketu nga soki tosalaka émission na leketu c'est parce que on est entre sœurs et frères et puis on est des abakok tosala émission te parce que toyela mamba musique parce que même opinion il y a l'écriture la musique et concerné ngati opinion na la musique et concerné l'écriture te l'écriture soka lingara musicien na ngati soka yeko loba mamba mabe ya musicien na ngape na koyeko loba mamba mabe ya musicien na ye c'est tout mais na lukato bo ma relation kaka te parce que au monde batu musu ba yeba ti ba commenter to lingi ete l'écriture na yo pour va neto loba na l'écriture ozongisa kanga ozomona donc ça dit c'est que ba commenter on a bien les autres concernés l'écriture te alors
Voilà, Voilà. awa 20 ans ya Congo Liziba. 10 ans. 10 ans ya Congo Liziba. Naza invité. Na Dubaï. Hein? 10 ans ya Congo Liziba. Toza invité. Naza parmi ba invité. Y'a ok de Dubaï. Pour fêter on a Dubaï. Ah oui. Alors, pour dire que, to vivre selon l'opinion ya batu te. To respecter kande l'opinion ya batu. Donc, c'est un peu ça. Voilà, merci. Merci à mon vieux, Dada Kanda, ingénieur Dada Kanda. Babi mo konja mwana mke na kata Cape Town, oui. Les boss. Ingénieur Dada Kanda, mo konja mwana mke. C'est-à-dire, aza parmi bateau na Cape Town, oyo, a respectaka nationalité. C'est que bateau va finir là qui. Parce que moutou nyo sa outa Congo qui na Cape Town, akuta na ingénieur Dada Kanda. Tout n'est Iris Obama. Ouais, je te salue, ingénieur Dada Kanda. Tout n'est Iris Obama. Ok. Iris akenda peana, na babe ngoni, substance, azonga nango. Ah, merci, je vois qu'après Dubaï, tu es en Afrique. Tu es en Afrique, tu es ingénieur Dada Kanda, tu peux sous Bambote, vraiment. En tout cas, merci na mère Adeta Kupumba, merci na Batunye, je peux, les questions boto la kabatu batu, on a kati maluba. N'a pour ça continuer. Mais il faut atteindre les casses dans le lemo. Oh. Na yebite. Et la chance. Et la chance, au moins, que n'a pas magi fait de temps à zongi penza. Zongi penza. Na zongi le kechu, aza ya batunyoso. Malika mania, bon voyage d'abord. N'a pas papa mbotete. Ok, vas-y. Mishimo Paradis, je vous aime beaucoup. Naza papa. Merci. Et là, je vois. Ça, l'émission, on a fait si papa mbote. Déjà, on a effacé papa, on dit, naza ficelle. Ah. C'est une ficelle. Ouais, voilà, merci. Papa Zapenza. Et là, je vois directement maman Nathalie et aussi que papa, aussi que Cascasseré qu'à Poison. Et aussi, bon voyage à toi, Moura de la presse. Moura de la presse. Mais on comprend que la vie, parce que nous sommes ba photo, ba tcholé la bateau, ba imilé la bateau. Tant na moni Moura qui des photos, on comprend que l'oko ba somba na mbongo si là. Ah oui, ça a fait sa vente ici là. L'oko ba somba na mbongo si là. Raté bon voyage à toi, mon petit frère. Ah, peut-être aux zogi puis giga. Pour ce que tu voilà, merci aussi qui est déjà habillé des aboués émission à Roubaix après concert ou qu'il est au Zika. Après c'est cas qui est le premier histoire Miska Misat Glody Miguel et David Mombe ils ont somme monta au coup faire émission pour m'amener au bima on a pas mais là avec attention. Tout ça va dire tout ça là concernant monde de théâtre d'abord tout perdre mon croisé puis papa na biso o ya ndeko na biso Michou a perdre papa na et ça qu'on dit comme na Michou ndalinga papa na et ça là qui comment Malika Mania. Non, kolinga ou pas déjà qu'on peut être cher et c'est là comment boiza et ça vraiment facilité on a pour faire la maman qu'on fait une mère ou un père et c'est là où ils a facilité na présenté qui est ba condoléances malgré sa facilité pour naé na pese qui est ba courage nzambe apesa kimia o mokili koke o pesa te parce que au moni ko kufela être cher non loba à chaque fois ngana kuta na batu na banzela ba yibisanga malika to kufela ba parents mais surtout tali modèle de maman ya bino et ça correspond même pas na obiso to lela c'est-à-dire ko kufela être cher et tout dépend de na ningo lela yi en tout cas comme on a Michou Boye vraiment et là que azalaki vraiment diamant ninga mi bengaka azalaki vraiment diamant et pas papa naé et puis papa naé azalaki vraiment or et pas naé ah oui donc to pese ba courage on est ensemble toujours les naé parce que non ça la cotisation ba bako qui nous boti na mbongo ba flair mbongo auto somba fleur obi que to changer système ba fleur ba kala kala minene zakate to somba pina fleur na biso naturel et tout il y a bien il y a prix du colo de ba bako qui ça ba cotisation donc voilà on est ensemble avec elle to soutenir malgré peut to vendre to bato pour misendiam na circonstances nyonso donc to zo ku misendiam na makamyo so zo comme na YouTube mais sans pourtant to boss na paye Michou Mebele a koufeli tozanika ensemble. Ah oui. Voilà, merci Malika Mania, toujours stylé, toujours bien. Tola et tola moki mamka to lobar a et ebimi a. Qui a dit pena nanzimaki, pena na kwaraki que lelo chouchou de maman, chouchou de nana, mon essentiel, ma vie à moi des mères. Oh le bakabwani na ndeko biso. Je sais pas comment on a émission d'abord au des mères à Sali ou à Bimisi Bamakam d'abord tout me rappelle qu'on analyser en âme
toloba non pona yo lelo to soki wapi attaché de presse aye koloba tout cela nani. En tout cas, nani leke tu peux permettre nga na sola vraiment moi pembe mingi. Oui. Na émission oyo parce que na landela kyango à la loupe ndeto ba na français. Oui. Na tala ki de merde mais na tala ko na ba page. Parce que nga na ngope sa mutu so chance ya ozwa vie na ngate. Na tala ko na ba page parce que ba page ope na tala ki za ba page baza ba page intelligent. Parce que ba place on a repéra ki yango pe bango ba kataki. Rendre vérité moi na. Ozomona. Soki to moni mutu loko la demeure à lobby que azalaki soki esalaki ke akoma attaché de presse parce que bato bakoma iko coller yango zaki na consentiment alors bato on émission asena lendele ah ouais bato bakoma iko coller ya yango ke attaché de presse na yo attaché de presse yango yaki ko sala que akoma attaché de presse yango ko sala que belva benga attaché de presse et loko yozo sala tata bato ba coller yango jamais tant que nga chef d'entreprise ata bato ba bengo loko nanga na ko yo coller loko na tant que nga na pesio yango te. Ceux qui belva benga demain attaché de presse parce que pour la belle vie demain ça qui mieux que battu mieux so bazaka entouré na yi. Ah oui. Parce que demain ça qui mieux placé ya ko lobela e poste asa la poste ya motema na yi. Yanga benga demain attaché de presse. Bitu dozara na belle vie. Yo zara na belle vie. Battu bebe bazara premier belle vie. Fivet soda makasi. Parce que mutale ki fivete no finga zate. Ngai na ndaku nga na tala fivete te. Na tala kaite po de père ke bana nga ba yo ka makambo ba mériter ko yo kate. Malela yo le. Na linga kate na tala kaite no ke ta fivete na toilette. Fivete jaye na tala ba na toilette. Babo malère. Parce que belza zara na fivete. Vous comprenez? Mais déjà, tu peux bien afficher attaché les postes. Pour tout le monde, on a ma fille. Je me sers moi qui suis ici, on a micro. Ok. C'est bon. Na moi, je déclarer le gamba micro, mais pas moi, Thérèse, pour zone c'est que sous ici. Zola de la pour la matière. Tokende alors. Voilà. A bien afficher attaché les postes. Bon, dès que tu n'as pas moi, ma fille, on va dire salama. Oui. Ma bien demain parce que demain, elle est mieux placée. Il y a combien d'attachés de presse. Mais que tout dans la vie, mieux vaut vivre dans une docteur, mais un jour éviter. Vous comprenez? Oui. Ngai, tina kabona belfi na zana enregistrement ata ni eta seconde te. Na zana ngote. Pe batu nyos makabona bona visa ba camarade za ba na zana ba seconde ya ba enregistrement te. Pe ata na zana ngona ko bimisa kate. Parce que la vie faut tous en loyauté. Si ko soki demeure lelo afanti, po ba doye bisabiso nyonso azoloba lelo. Parce que source nango ezali émission Maman Étoile. Si. Émission Maman Étoile. Yo posé une question mais ngana funga ba branche. Vas-y. Émission Maman Étoile. Et pandis bango poani. Et pandis bango parce que demain aboyi ko bima miketi na suka. À cause d'un dessin animé depuis carrière né banda za dessin animé. Hein, que tu. Tant que toi pas intelligent, toi pas femme sage. Quand même attends toi na préférence mais faut tout la qui sont peu que na qui préférence na mais na za femme sage. Na qui préférence na je suis intelligente. Pour attendre muto aza préférence ya muto nga na lobela te mais na kuzu aloba na kuta na ba fanatique ya Belgique ba kabela nga bambongo. Mane to ebi ke yo finga Belgique te meto linda ko. Parce que na loyauté. Pour dans le mutu vérité c'est nga ko finga te mais faut que talisa mutu que ligne oyo poni za mabe oui net nga za ki démon et pas Belgique mais za ki quand même ange yo yeba on reconnaître te bato yeke na ko pona ba tâcher les postes ne baza ba ange yo yeba ki te mais quand même nga za ki démon oyo yeba ki mieux vaut vivre na démon yebi mais ange yo yebi te ko vivre na été na moza celui de l'autre demeure avanti. On a regardé qu'on loue makambo na nyonso. C'est-à-dire à partir de l'émission et demeure, ils ont repéré biso na makambo belé. Et belé pesa. Ils ont repéré biso comme quoi? Netinga. Mobile nanga tia finga ma à l'occasion de quoi pour nga na finga Belgique. Oh Jérémie. Ngai na tika ko finga. So na sengi biso be mission. Eza ba fanatique à Belgique. Bo bi mission au Malika à finga Belgique zati.
Exacté. Ouais, vanne belva kangisa mo akenda prison. Ouais, vanne belvi bakangisa yagola bakenda prison parce que bango ba doivent toucher. Mais ngana toucher até. Parce que là mobile na émission. Yango na sengi. Ba réserve to sengi émission, na pese condition avant na pese émission pas pese photo mobile de mais on matière miniature. Na matière mobile de miniature. Parce que demain oza ko vana kiti pona ko lobela mobile nanga na likambo ayeba mutuna makote parce que to ben il va pesa ka contribution ya libana biso to benga faire part demain azalati n'importe wana demain azalati mais ti demain azo audacité ya ko vana kiti kwa lobela ngo mais quoi likambo libala ngo ti le soit quoi malika oh pour répéter ngo toujours mais na lobi na répéter yango parce que to c'est dans le partie émission demain to ko repérer makambo ebele oh là là oh. Est-ce que makambu demain à lobby et cause à l'étrangeté parce que toi c'est repéré dans mon bébé mais ça comme makambu qui mbimba lobby si si et ça makambu ya bijou à na loba kiti ke ba futa bango pour to comité na ko kota te parce que no tout ninga te non to kotité mais tant que bien que soka ngati parce que la vie to vivre na soutien to vendre na plateau oyo tozo belela bato basunga biso parce que la vie to vivre pe na soutien ah oui normalement mosala on te mafungoli biso ba branche to zwaka tala makambo lobeze belé poser ba question émission to senga ba soutien bato misu ba lakisa biso ke bango ba ko senga soutien pa mutu te mais na privé bazolango ba salaire na makambo biso to zwa ba salaire te banani ba leki biso bibi biso senga ba opesa yo biso to senga ka to zwaka mais to ko déstabiliser ba vie ya batu te to finga batu te ke yo matrice zika o ba futanga nani aza malamu nani o nzamba ko pambo na nzela musala janga oui ozo comprendre yango na lobi soki demain avandi ya ko za choquer te demain a obimisa mango sa belvité pour avoir choqué pour basela ke mission de ba pousser à bimisa parce que yebe zela soki nga na c'est la belle mission émission suka notre sala na ça comme mission pour demain on t'a poussé ngati demain on t'a poussé nga tant il y a ça mission pour na rubuka autant musafi na mobile na nga bazata rien à voir na mobile na et pour mobile to yoki kaza songi ye mutasala dab ye mutasala boye o mobile na nga na rien à voir na kata makambu na nga kutala kete mobile songi kasi babimisi makambu to kokota te mais il y a d'autres d'assister avant de prendre côté mobile nanga na kati makambo ya iba mutu na makolote d'autres fois sur la famille non c'est référé ça dit c'est que des mères sont gazo luba makambo ba salaire si mobile nanga pas finama ça fait partie à salaire non ça fait partie ceux qui va boy salaire to bien en motivation ba lili motivateur na ba lili motivatrice si mobile nanga pas finama pour ba motivation yaka la fin du mois est-ce que des mères azalaka likambo c'est on a soulevé na zone mo moké c'est mobile na finga ma pour na contribution peut-être tout faire part ba pesaka pour na likambo ya mariage na yo des salemaka mais je pense pas que des mères azalaka na mon organisation na des mères azalaka na ba mike nyoso o ba lobela belvi le bazalaka bazalaka omoni nene ya omoni belvi prière na chaque jour omoni belvi prière na chaque jour alléluia amen sambela pour na nene ya oui, il y a belle vie chaque jour. Alléluia, amen. Sambela kapuna nini ya. Nene a fait quoi? Nene ya a protéger la belle vie na mawa. A protéger la belle vie na mawa. So mawa ne uta wapi? Parce que belle vie azo se confier na batu nyonso, azo se comporter mabe na batu pe azo pesa ba intimité. Azo se nketo na pesa mutu intimité, na pesa mutu ba secret, na to na batu me mutu na funa koleye. Et aluka ba mema kolo. Omoni mutu soko sali na intimité, memi sa inko mema inkolo. Tangu yo sa na mutu intimité o mema inkolo te, mukobo kabona. Oza victime ya makambo nyonso. Nini atanga mona bongo mokimo bimesangeli belvi aya sali nini à côté de belvi mais nini ya ayebi ozo comprendre nini ya ayebi ngai soki mobali na finga maka c'est parce que makambo ba yoka eza yango te si tu comprends déjà que yemoko mutapesa mbonda lobaka ka batse bazalate des mères azalate batunye ba mike na ba mike nyoso ba lobela ba information wapi oh mais zo yo kabelinga munenga na yaka nga bosu na yeleke tu sela nga exacteur na lia
ceux qui mbimba ça a quitté lobi qui mbimba yo beta en émission lobi ko malika za pas les questions les exécuter so yo beti yango te c'est que bateau zaki na bango ba beti ne ba ke beti ya kimbimbi Ah si je comprends bien mon père. c'est que c'est que n'était binika pa na yo Je comprends qu'il dit pas de gagner émission ba ki suko yo wana ba. demer amu discours ko silika te po yempe muta pusanga na c'est la belle émission na émission ya c'est la mobile nanga yonga pe pusanga na c'est la belle émission donc yé ako silika te. Voilà, tout kondambo ndambo pour émission za mulayi hein. Ah, émission kitoko malika mela. Mela pinza émission kitoko. Non mais apona langwa te. Oh là là. Oh, Yesu. Nalobi boye Jérémie hein, ndembo chila biso image moko référé ka. Et le bezali ni référence. Donc c'est référé kata. À partir de mission on a to repéré. Et là il y aura sur référé. To repéré be makamunyo so ebo ça biso. Et tout magiste après. Sarah percevait son salaire mensuel de manière ponctuelle. Et ça a été bafuti biso bafuta Sarah simate. Soki bafuti biso na retard, c'est que to futami na retard. So bafuti biso avant, c'est que to futami ki biso en avant. Soki bevia azata azan déplacement que to rozela eto mutu mususu na o se charger nango eza o sala mabongo. Siko ngai na kamwe. Ngai on a loba que bevia lingara ete donc kalana pour Sarah binazaki la plus proche de Bellevue que bango nyonso. Donc, on a un niveau, on a combien de rapproche à Bellevue. Mais on a réussi ça, qu'on convainc que Bellevue a tic au foot à Sarah pour de toute façon, officiellement, Bellevue a travaillé sous été. Et tu reconnais ça que c'était aussi ça? C'est faux. C'est faux, cette histoire. J'allais faire ça pourquoi? Mais si on a le Bible, demeure à hypocrite, demeure à fausse. Babi, sa preuve, nango, ko Bellevue, bimi sango, yo sanga bien. Parce que si on a solo, on a essayé que Kayenda cause en a preuve, nango. Et Bellevue, ou a Sarah te. Et Sarah a dit que Bellevue a l'ingakete, mais chaque fin du mois, Sarah doit un salaire à Bellevue. Mais non, Voilà, d'autres images, d'autres repérer kata, repérer. Tout le monde repérer. Tout le monde est là, net de mer et d'ailleurs le cabi que Sarah n'a pas salaire n'est pas zoaka déjà na katia pas à Bellevue. Mais les cabis a salaire d'abord. Salaire à Mozaraya nini. Si je comprends bien, ils ont un salaire pour ba fingela yeba tout. Réhabiter côté on a net de mer à lobby. La attacher les presses, les sauces. Bon, l'inquiétude. Et là au moment on a colo banafi. Oh, ils ont comme conseil non plus sa Bellevue. Bellevue, c'est ma sœur. Attends, nous avons souté, ma zane de Kunangaï. Non, l'ingate peut-être qu'elle est comment boye. À chaque fois, elle a ta combo naïe. Oso comprendre. Malgré que nous avons souté. Et le problème, les gens de Bellevue, ils ont, alinga quoi, sumete. En fait, le côté le barake, na mokili mutu so ko zaka ya yote. Na mokili mutu so ko baka malamu na yote. So Bellevue biloko na asuma ngo te. Que moi de zaka na vie boyo ka ke mutu mo balinga kote, mutu mo ba finga kayo. So Bellevue pona ye eza mabe pona ye. Ça dit pona Bellevue eza que mutu ni so fa za ye. Mutu ni so fa linga ye, mutu ni so fa ba wora na ye, mutu ni so fa kumisa ye. Ozo comprendre. Parce que si tu as vu que les salaire, bon, un salaire, bon, en motivation. Ça va toquer dans les motivation. Parce que les questions, n'enga malikane na zaboye. Si on a ça de loko, oh, yeko, ta mototi na kata moustissa njoto te. Moto appelle ça motivation à l'occasion de quoi? Ah oui. N'enga na vandi awa. Batou combien na kopé ça d'exemple? Preuve année avant-hier, na salle mission pour na Sarah Masiala. Sarah Masiala va mettre que miniature. Mbanda ye koluka humilié ye. Ngana ebisa ki mbanda wana. Soko ye lisusu. Toko te ba parents na miniature. Sarah Masiala tinenga motivation. Atindi yango te. Parce que c'est Sarah avant la vie te malika kote linga na propre opinion na ye. Na propre raison na ye. Akope sanga motivation de manette à côté à foutinga mbongo. Makambo bima ba imilia ba Karine Pala. Ya Karine Pala foutinga mbongo. Mais natana ka mutu bo ngabo imilia ba fautif te. Pourquoi bo ngabo imilia? Quand même attends ça pour ba prosi là. Mais plus mala mo zali to ba ke mala mo zali. Mutu ava concerné na likambo bo ngabo là c'était to côté la tabango. Est-ce que Sarah Masala ba bazarana sila? Aza bombo. Mais na sa ke mission na côté lié. Est-ce que quoi atteindre une motivation? Ce que ma motivation oblige to yoka, et ça l'occasion de quoi? Ngai, si je me trompe pas, Fallon Bito Liberté c'est moi en bas. Si je me trompe pas, dans le bel pas mi balé, on a ceux qui n'a se trompé dans le bel Fallon dans le bel était mon baté, dans le bas na bango. Ceux qui péchanga,
baokote la ye to grâce Dumbi la diva na loba na bango soki peshanga bakote po za raison bakote ya solo mais soki ezaka bapesa bambongo toyi bango na kati ya raison tokomana to sano likampo ya ozo comprendre nazo keli nango bongo parce que ça fait partie ya motivation ba motivation bapesa eza nini neti ngamanya donc bato bafinga nga na réseau leke tu natalaka mpe bamutu mo bakotelinga oyo nayebi ete natali mpe bamutu mo boye mpe toleka tomeleka makotelinga nana to apesa mutu te oyo toyebani te nabenga ye nakobenga merci mpo na osenga merci surtout so na raison mais yotinda motivation natindi yango pourquoi parce que mutu nyonso akotelinga parce que ayebi c'est parce que ye mo osala analyse na moni kena na raison parce que na opesa so mbongo mpo ani po eza intérêt ya makanisi na ye eza intérêt ya raisonnement na ye parce que conseil tokosango tu na bikele ke tu na raison pas na lukina kote ya fivette na kokate na olala te na bikele na triquer moral nanga na opesa mutu mbongo motivation pourquoi siko ba motivation les amis ba salaire les amis c'est-à-dire ils ont ba intérêt nango bonde ko pesela au moment où tout le monde a battu sous boye avec la mission pour na lobaki nga ko na intel to na relation te na yebi makambo na yete na yebi ni te je suis désolé je suis déçu donc c'est-à-dire ngai malika na tiko la kota complexe ya mutu te parce que ni na zaboye na vivre na on nzamba opesanga mais na vivre te pour nous déstabiliser vie ya mutu pour bapesanga $100 $200 bon accord le toki sara lobi ke déjà pour tout soi-disant des mères enregistrent belle vie na ba mutu ba solo là et ça va retomber ba confiance oh ya pesaka non tout le monde est bandé ah oui ni vous vivre dans doto yebi mais anjo yebité ozo ko le ketu star a vivre kana méfiance Star a vivre en méfiance. Star a vivre en méfiance. Surtout dans le qu'il est lelo. On peut comprendre le ketu. Tout le monde a si la mabete. To vanda ka awa le ketu. Ata yo lelo botiko lobela si la nzimi to yena ngamba capture ya si la o afuta ko. Na nzimi to yena biso audio. Ninge si la tinda ka o kende ko afoncer. Kende ko finga ba comédie ba collègue nanga na ndimite nde na yebelisi la bref ane to mona audio ya Palmiche Bima Palmiche Davina na mwana mama top nde ba trika Palmiche ba enregistrer ba mon ba trika ye parce que bon ba ne ko perdre pas si la te ba trika Palmiche bo abi ka Palmiche si la auteur musika parce que Palmiche dati mbango te ozo comprendre Palmiche alobango abi pour son ami de vivre na bato ni ami de vivre si la zambu ta légèreté tout ça là ezaka pour na si la tout ba mo news na ba belgique va prendre ngo qu'est-ce que rambu ta légèreté to go c'est quand même ba limite ma comme news pour faut ezala star à vivre na ba limite star à vivre na n'importe qui te to go c'est comme ça ma comme faut limite ezala et on pas limite ça va enregistrer ma loba ma kamba solo bon aka on est baki a bidi kambu ya preuve oyo bisa ba audio o donatinga mbongo to moni sara zo komela deme o to moni nani bengi nani to moni Jérémy Acheli biso chef depuis mois passé la patrona azo kipenga te bobwa kisinga de mère à sécurité to moni ba vidéo les ka osenga mbongo ya salaire ba preuve bini te salaire te motivation ba lili motivatrice ba salatina groupe internet ndeko nanga ya nanga méfie-toi ya ta sou bateau zaki na bango liboso bazaki ba frère ça dit que bateau zaki na bango pour venir bateau nyuso ka bona ti ba leketu batikala ko binisa ta ba audio na hotel pour les ana mo pe belé batikala ko binisa ta ba capture na hotel parce que bazaki ba frère oui ya Mr la star oza pena star oya oepata na génération na yo o baninga génération na musu bakoka ko sala oyo sala te mais terme discipline être star c'est discipline cause la star faut dans la discipline faut dans la limite cause la star exact que on a succès il faut entourer na batu nyonso il faut sola n'importe quoi na batu nyonso non ko n'habiter nani Malika rage ya des mères wana et pourquoi na kendi c'est-à-dire
Et on a battu le souba, il s'est mis au quai. N'est-ce Sarah? Alors, on a vu sur la life, mon out. Na sola, on avait inda. Na c'est vraiment de gauche. On avait inda. Nataka demi, nataka na sola na belvité. You demi on te le voit que belvité l'ingate. Bon, on te belvité l'ingate. Bon, alors tous ces messages qu'on voit. Ba message de zomona. Eza ya kosinga nani? Je sais pas. Eza belvité. Tout eza ressemblance à belvité. Méfie-toi. Yaya. C'est méfier. Niveau tika atana nene ya mutalinga ko de vrai. Po nene ya bomba kayo. Nene ya couvra ko penza. Ata nene ya tasa. Nene ya soka sali live wana lelo. Eza pona ozala choqué. Ya mona ka ya couvra kayo. Na berere rebelle o ya monaka. Mais on se confie na battement o ba koki ko couvrir yo te. C'est n'est-ce que panza on sait que yemu ko aza de so na bi nene ya couvra parce que na langage mkolo. Po nene ya tia yelanga pe na live ke. So imalika soko yenga pe na roya. Parce que nene ya yebi ke même na makamba mobali nanga ezaraka yebel bina mobali nanga. Ba yebi bango misato. Oh arrête ça. Ba yebi ke zaka bango misato. C'était comme ça. Mais nene ya protéger po ya belle vie. Parce que to robenga za mabete mais parce qu'elle est vraie. Le vrai on protéger po na ye. Oh ba so ye po ya. Parce que azaka vrai na ye. Parce que au bout na balance que Malika Belvia, Malika c'est le côté na protéger oyo. Et non normal na mukiliza bongo. Mais logo ebite pesa ni Malika osalisa yo. O ebite pesa ni Malika mabe kotika mabe malamu kotika mabe. Malamu kotika malamu mabe kotika mabe. Ozo comprendre. Alors, ceux qui bossent boto yebi déjà quand on a posé ma fiche de paye bo singa te. Fiche de paye ça va message automatiquement derrière ko singa salaire. C'est que tu l'as bien. C'est que Belvia c'est la randi ba finga rasi là yango ba na ba commentaire ba tu si la pas na ba tu ba finga ka oui si la pas na ba tu ba finga ka mais la plupart ba tu nyoso ba finga ka si o ba finga la si la ba uta pa benzi l'équipe de base za wana e uta kuna ba tu nyoso ba finga ka pona si la ba uta pa benzi ba fivete nyoso ba uta pa benzi mais pourquoi ba tikai pas différence. Ya bato ba fingi la sila na bato ba fingi la belvi bato ba fingi la sila ba na salaire te ba pe ni motivation ni pe le solo côté ni le solo donc li solo non li solo motivation non li solo salaire non. Pourquoi Belvia a connu na ba temps oyo ezanzambe tout c'était quoi ezanzambe c'est parce que à côté de légèreté à côté de légèreté aza star au ko gérer qui star na été na star mais elle se confie à tout le monde. Mais on est déjà femme mariée. Tant on a femme mariée. Yo kati ngani ya zaba to moni na tourner na semaine ma lundi longo ba to so na on kati nda kunanga. Tu penses que ba to so na beta ma so na nda kunanga? Les questions. Yo kati ta le so na mba na yo betelo. Jamais. Et maintenant, tu vois ma ba ya makamba boye. Parce que ça fait partie de ta carrière. Mon d'accord le bac que oui, je suis belle vue ou rien, mais au fond du cœur, boza choqué au monde star na bino, ba acte zo comme il a yé. Les questions. N'est-ce le mot de mère à l'obaki. Que makambu nyoso o belle vue comme la Sarah comme la belle vie. Que pas se justifier. Que zanga tes mères, belle mère même ta soeur qui veut nyoso comme et comme des mères ndeni. C'est belle vue d'atiner là qui et comme des mères ndeni. Ça dit belle. Méfie-toi. Au moins, si la méfiance à biso, ba YouTubers. Méfie-toi, ba YouTubers. Bon, non, il s'agit de vérité. Moutou, non, quand t'as qu'on l'a pas si là. À qu'on met ma capture, n'a pas voice ici, là, zate. Non, les premier degré, on a moins de cambo. T'es exact premier degré, mais soit t'es moutou ma casse. Demain, on y a ma moussous. Ba 0 degré, ya. Demain, arrête. Demain, je te dis, arrête. N'essaye pas. T'as souvent, bah, ton au mari na groupe. Les sarras au fingo mari. Ça dit. T'as là. Mais les qui est au bon ngai na kata famille au mari ah to ki loba obi ke na kata ngai na kata famille au mari tonto otobe ke ya kabo ouais kabo chinchi
Cha. nalinga bambanga mbongo ndo bambaka so na bambanga bien ngana na kata famille ya kabongo na pesi mbote na chef Kisembe Magwa Kisembe wana baleki ya mari Tali boto mama ndi bazo saka sabola ko na lobi boto ke bien tout qui to ngana na kata famille ya kabongo omoni merveille Belleville tambo na leki ya kabongo na ite soki mbimba ini merveille amwindu mbinga boy place Belleville aza akumba Belleville aza leki ya mari propre ngana na kata famille ya mari yo mtanto oya na ngai ya ndapa moni ngana zemi amoni kobota na nga moni mwana nga na kata famille ngo so likambo za kata réseau benganga ozo comprendre merveille atambola na Belleville leki ya mari propre siko to qu'est-ce que la parenthèse mususu parenthèse comment est-ce que ba capture ya genre oyo kena finga au mari mais naza limité tout ça ka sembla tanga na fingi et bimaka netike bino de geste bolongo la yango moni basala ba tele bazoti idée ya kobimisa tina liste pona koloba ke intel okuta travailler ka na bisote po azaka na possibilité ya kofinga au mari bien tout alors c'était ba sembla pour ça parce que nous va finir mika nini au moins tabana ni so ba David on a ti ba finga asila ya na batu so na kata tete ba le na ba ona fusheta mulai ezana bato ba yo katete mwana ya definite que no funda ngako na tribu d'enfants pour tribu de paix tribu de feza pour ba parents ya ba sudo bana bana ale kinanga ngana mukolo teke no funda na tribu de paix na makambo ezanga tina ta yimo ko to vana boto samba aloba nanga je l'aime beaucoup elle fait bien son travail. Mais au monde que pendant les camomtiers à kendo fundanga et la qui saka qu'il y avait des gens bazaka derrière yé na mis zone encore c'est ma kamota là on m'a dit Davina to vanda na eboye Davina on le magistrat je l'aimais beaucoup elle fait bien son travail mais tant pendant les camomtiers soko linganga ok fundanga te à kendo fundanga même le magistrat mon que les camommo boye pesé te solo Akendo Fundanga, j'avais compris, il y avait des gens au bataille derrière lui. Ce n'est que le débit. Non, mais s'il était. Ce qui est bel ôté, à maté. Au moins, un jour, à Davina, na lobo, à la télé, ma belle vie. Toko yoka makambo. Tu me dis, ma kaki mimbe au kabona belle vie. Oh. Pourquoi belle vie au kabona, bato, baza, intime, naye? Pourquoi? Linda na gatibi, ba longo, peme na sila. Pourquoi bimi, c'est biso, ba jara makambo, te? Linda na gatibi ba longa pembe na style pour ba bibisité pour Linda pas fille à caleço katanaka on comprend pourquoi bibisité biso ba genre makambo te parce que zati le moins quelque chose ça mais tant qu'on est des critères tout ça ba vie musu ça ta mutaya koso likambo les temps et les meilleurs amis de la vérité mais moi Linda ko c'est zati pour likambo zati mais pourquoi il faut kuta makambo et puis je viens avec ba ke ba futa kai Kimbi baleki alobi pareil afunda mama Teresa makambo bato bazali derrière ye nepe na moni ata ndenge Davina kenda funda nga na makambo ezanga tina to vana Davina boye magistrat vandiawa makambo boye correspondre tena likambo bafundelinga likambo bafingela Davina tongo midi poko mila bareza finga Davina tongo mi bato bafinga ke millionnaire a butu menga kanda kenda funda nga je savais qu'il y avait des gens bazaki derrière ye mais 99 jours, ils ont moyibi mais chou moko, ils ont propriété, on est là. On est là. Ton dima que makambo e kobima. Ton dima ki alors demain à force à mutema moulayi, ata mutema mukusite po yeba na bateau à traita et vimbisa batu mitema ça ba acte muso e vimbisa batu mitema. Ba yapi ba se déchaîner na kata réseaux sociaux. Abipita lo chaîne nga. Mobile ne ko ne côté réseau te. Abipita lo chaîne nga lelo na za so atendeli kolo ya famille bota lelo na doki. Mobile na ye ko na côté à côté na doki te. Mobile ne ko na côté réseau te. To kuti ça ye point ninte. Oh, point nina. On me t'a que tu nani. Au moins un certain moment. T'es tout nani. Un certain moment là il malika. Na vanda na respecter mobile na respecter belle famille na pa bimisa mbongo na poche na ba balanga na va go respecter bango baso ba respecter mibile na monter kata réseaux sociaux na ba belle famille na monter c'est parce que bon ba na charge mibile na bango ozo comprendre mais à un certain moment na monique te na mekano ko copier na zongi sana eloko mo boye 2019 o comprendre
nga mobali na nga mati na ba miniature ba fingi na makambo oyo oza ayeba mutu ne makolo te mobali deme ko mata miniature soki azaka na compagnie monene baporte plainte nga mpe na koporte mwasi ne plainte mpo avandela mpe mobali na nga mais tosalaka 1-1 Ajoutez la boisson pour l'enfant. Elle parle bien. boisson te argent de poche Tu parles bien. motivation toi t'as ta motivation Non, c'est génial. oui Tu as une image pour la vie de ce cas-là. Jérémie de Valé, vas-y. Oh, je suis déjà avec toi. Ne te fatigue pas. La vie Davina apwa. Davina yati na ndaku na nga awa. Davina apwa kaka. Ayati na ndaku na. Abenga nga itola nini ko foto mona na jour faiki to mona na ondira zwaki empêchement. To mona na ite. Après no benga nga isusu. 2 jours après na ese na ndaku na mona ka tuninga adresse. Oh aya penda tie pa na nga Davina yati pa na nga vanda awa. Tuka yaya na monye mission na o. Babenga ngo motivation. Puis ser na nga dinana. Babenga ngo motivation. Bapesa ngo motivation soko lingi. Donc peshanga nenga zawana. So atindelinga cadeau po peshanga ya sala mingi mpesa. Ya kile kiti. Siko so peshanga salelinga bongo. Badossier zo bimaka. Iloko so bayaka kinda Davina kinda pasanga Davina ma fille. Akenda kuna ta fille. Oui, ma fille. Nani tokiso peshanga tina na mpesa. Eza nini yango na utende koloba awa na lobela soki gas numbi soki nani na oyeba sunde te po bato beyebi tokoma de ba bilemi nazoyeba su te na lobela bango na bi soki peshanga na raison c'est bien bakotele mais soki apesa mbongo tokoyoka ngo ana kati ya réseaux sociaux soki leketu nga moto ko nga malika na solo na bato kombe na kati ya réseaux sociaux bato kombe basalanga ba campagne de stabilisation pour réseaux sociaux etalaka libanda etalaka ti te etalaka bahypocrite lelo mokali ya posa na aéroport oke poto ti mais bato bavandele na poto mpo balobaki olia poto te wata omemi te estce bato na kati ya réseau bayebi yango mais mokolo mura yo oloba ngo babenga ye jalo ozo comprendre mais ntongo baotonga mura bato na kati ya restaurant bayoki babengi mura balobi na ye ozo comprendre c'est-à-dire quoi soki nga na yebi kenda na raison notine mpesa pourquoi black ozaka na raison otinde bato mpesa po ani po ngani eza bamuntu so akotelinga na comprendre ka kotelinga po conscience na ye ezotalaka eloko baofingela mutu ana raison foto wana do akotela eske nopesa mutu foto epi otinda na mpesa dinana ye na dini yaya bobungisi bakalite di bobungisi bakalite na bapersonnalité bobungisi bapersonnalité yango moni biso omani eza boye so tobi tofanda totonga sila kaka ba te eleke tu eloko tokotongela sila eza kaka ba te bapesa biso yango te tolobela bien amali apres eloko biso totonga silaka akabaka te eloko moko edemere alobi eza ya place moko te tovandi totonga mare o mare olati bien te o mare oponi elongo esi moto émission ayebisa biso genre émission beiva elongolisi ya bango po ti sikoyo salaire econtinue na kati ya salaire wana bemission mpe tocontinue si lafingama kaka aza kisita si lafingama kaka abotaka te si lafingama kaka bazima longola te soki demere otangela biso genre émission oyo abike babanda kolongolisa bango batongaka belvie yango on n'est pas des bêtes quand même mais son oyo non esenga stress J'ai péché à Tina, un peu sorti dans le numéro ni dans mon péché. Altine de l'auté. Yo da problème, yo da problème si là. Altine de l'auté, yo mo ba sangana. Yaya. Vous avez le comportement nanga. Nga sangana te. Bomba. Pour vous marier. Bomba. Nga sangana te. Nga to fivete na leke tu baloba na te. Atanga na beba na leke tu na fivete. Rando nanga na sangunga moko de sali no gérer fivette no gérer leketu mais non que sangana leketu te poto combattre fivette na sa ngoti nga to na rando nanga na charge nga de fois na seka bato mo pe mu na réseau social seka nga na za esprit bo esprit ebele bana kata retu ba expliquer total abi na miss metolo bati
Ok, sangana mutu mo be oko sangana tata muso afingela papa na mama. Moke sangana ekapu combattre mutu mo be po yo ko komine ennemi tenga te. Oh, c'est profond. Nga sala ngote. Nga tuki yo tolobana te. Attends ko binemi na binu mibale. Ne pensez pas que nous sommes yo to yo kana poto combattre. Mais pourquoi Bimesi sans ou alors makambo na TV Sarah Keba pourquoi Bimesi? Maman étoile. Ah, maman étoile, c'est lumière hein. Dans quelque sorte, le malheur est bon. Ok. Dans quelque sorte, le malheur si est bon. Si j'ai maman étoile. Tout le monde est maman étoile avec sa émission. Quand on a vu après ça, biso kanda mais après, il y a comme une biso makambo to s'attendait dans côté, puis ko révéler biso makambo belé. Les que tu photo pe sa belle fille conseil, surtout pe ses conseils té. À continuer ko za kana kata ba merde. Oh, ils ba merde. To éviter de ba vinda se comporta ka. Ba faut quand tu va yeah, belle vous rien mais ba yebi était ba vana na était biso to yebi et on charge au kokate. Yo yebi pesa. Akoka change makambo te. Mais tadi ngalapa tokutana manyo changer ota suba na les des arrêter mais njoka ndazo ko tanga na lomo mais njoka le yemo ka zoka salaire kuna fin du mako nga zoka te. Mazo ko lempanga o changer o sala suba na les des banda ko tate mais yomoko on va na rasida po yebi ko zoka salaire na fin du mois. Fona yonanga yoni mutoza bien. Po yo zoka salaire na fin du mois tango on va na rasida banda mais nga zoka côté. Ah, t'as dit que les Chine kala zaka da zaka courageux comment mais pourquoi t'as dit ça y a pas piquer ça on va les obobi ça ba mais au moins mutu so yebo nesinga songa bana madame yo na yo lukate na bika mbeko mobo ya bible na singa o to bi na kata bible mutu to bi ke sa nani ana abota na retard maintenant nzamba ebaka sa ele minga ki apesi mwana opesi mena lukate na finga mutu mo babota te pona bika na fin du mois $100 salaire eza to motivation non lingango te c'est que nzamba si la osama non lingango te na bato be na kata réseaux sociaux fuba mona ba psychologue oh na réseaux sociaux il y a des gens fuba mona ba psychologue parce que na ninga conscience ya bo moto na ko bonda jamais na finga muto ke mi chopo ezika atani na za prosti la bonya ko jamais ko vanda un jour na finga belle vie obota kate pechang obota kate non sangoti c'est choquant franchement mais ça na bien comme un niveau na c'est que fona mona ba psychologue tout ça pas si malgré toi kana réseaux sociaux que toi ba madame parce que le quoi ba ko lo baté hein il y a une photo félicité bato pour batika réseaux sociaux ah oui to félicité bango ya et tu vas je faire chaque batika bango réseau ya ninga ba émission mais bon ça vie bon ngala pe kaka pour muto aza madame aza na kata réseaux sociaux te on comprend hein Diego mais madame il peut à son grande dame pour son kana ba grande dame bito biso Sarah biso sabi yo demain ozana ka ko tonga bato abi au projet majabu zaka ya rafiki zaka ya ye ya nani ya rafiki na yo mama projet showbiz ya showbiz ya ye ya bi projet ya showbiz ya ye nani ye de mère ba yiba ki pa Belleville utoke so projet majabu ya rafiki ya ye za comédien projet ya showbiz nga sani kasi mobali ba yiba ndela ki projet ba yiba ki balinga basala nini na mobali na ye ba yeli bato idira ba yibi au moins que tant que mobali demain forme ta miniature au moins que na raison parce que yo to me poser la question quand tu comment mobali demain et si mobali demain a porte pour te confirmer que les camarades ont posé question de longia mutu wana jamais to ko balika mutu longia mutu na réseaux sociaux to tambola bongo te oh il y a pas de papier ici je me sens na réseaux sociaux to tambola ka to tebo Jéréma zoomé kuna et longia mutu ba yiba ki projet ya showbiz bo ya biso ya rafiki ba yiba pe projet na ye hein toi ba yiba pe c'est suyer là je vois mon papa Paul Fiki pour FBT Misalande Oscar Marie tout le millionnaire en culotte Kamajinanga Oscar Marie tout Kamajinanga alobi akotika di kabadiza ote Kamajinanga Oscar Marie tout le millionnaire en culotte quand je vois Oscar Marie toujours il est tellement mignon il est tellement beau il a préféré Boaka
que on vend de la moto, on le nous vie à moto, on a fait du monde à $200. Non, c'est pas ça. Jamais, je ne vais pas dire ça. dire ça. Il y a pas pour les latés, pour nous, on va vie à battre un salaire. On devait avoir des ah, pour les latés? Ah, la rage, moi, comme sous mon taille. Rage est laté. Après la analyse normale, début sur ton salaire. Ah, ça n'a ragité. Elle est que tu. Ah, ça n'a ragité. Parce qu'il y a un salaire tant moulaï. Pendant combien de temps? Depuis 2021. Tu n'as 2025. Aujourd'hui, combien de salaires? Calculé. C'est pour ça qu'il y a même raison, dans le monde de Marambo. Dans le lobby, il y a bijou la reine. Kimbimbi. Il y a Jampi. Hein? Togo la bon point. Boss Robini, on a banane, balo pour un dima. Comment il me souviens ta bonne raison? Il va faire le corps local. Moura, qui est gars pour ta le qui ça. Le gars, on met dans le lobby, tu vas jouer à pas ici là. Ceux qui va bien dans le théâtre, ça va jouer. Qu'est-ce que carrière n'est pas fait? Oh, et toi, les outils comme vous. C'est que carrière n'est pas fait. Pour bateau, pour bateau, pour bateau, penza, ban en plaire. Au même bateau, ban en plaire. Et ça, SB. Oui. Na Jérémie. Ah oui. Oh. Vous comprenez? Mais maman, toi, c'est pour tout le monde d'accord. Yo moi c'est biso ngolongo le loko bible lo ba maudit seul homme qui se confie à l'homme. Surtout ba que on s'imposer et pas Jérémie. Que ba benga côté parce que bata SB bazar. Et mais c'est qu'on jouait pour de quoi pas fongoli compagnie Sika. Azaka na bata SB. Pour bangonde makambo. Ba bombo. Bangonde makambo. To boy na biso te. Ko komana na succès lo monter. To mona na époque jibe na wera. Voici, ma main doit être ouverte. Mais quand on a Jiba Niati, comme un gars de diamant dans le désert, maman, j'ai tant cherché, sans succès. Oh, mais quand on a rien à voir. Mais on a bien tourné, on paie sa succès au sakanate. Pour dire que, Kokoma, n'a succès et c'est le coup étoile, en fait. Et le quoi, Kati. Aux hommes, on a. Alors, ma étoile, c'est qu'on pour l'anandako. Pendant zawana, au soukaka na bela, pour battre une news, pour battre SB. Parce que qu'on l'obéit, n'est ma Thérèse, aux hommes comprendre. C'est qu'on l'obéit, ma Thérèse, au bout, qu'on joue na yé. Au ma Thérèse, yé là, qui va vérité, yé na Gabi. C'est qu'on l'obéit, qu'on a Gabi, na ma Thérèse. Aux hommes comprendre. Alors, batouba na succès. Et ça, bah, mon étoile. Omi bomi carré na yo moko de biso e concerné biso ti. Voilà, toi qui moi me qui vers kochite na émission na biso Malika Mania et fantango somo bomba cache toi. Na le biso likambo Malika Mania. Le tomoni ki na yo na zo l'occasion tout parce que t'as pas chacun na émission et tout le capable chez basoa na style na ba petit ça ba wela kanini. Ba wela la ka batu ba benga ba aider biso vraiment Jérémie na yopé. Bo aider biso. Na lobi boli comment na besoin très important et ko aider batu pour na faire ba analyse. Kapashu la kufa ka pour na batu. Oh. Ataka ndeba ute ko fika fingai awa. Innocente. C'est ça qui n'a pas. Je me rappelle à qui s'agiter. Mais il y a un problème d'un déconangaï. Il y a un angaï. Oh, t'as un sungangaï. Droite et bakate. Après ça, na gauche, droite et bakate. Vous comprenez? Dans ce appel, il y a bateau, il y a des hypocrites, mais habité. Azam Moutou, peut-être que il y aurait des autres collègues. Aux hommes, mais la vérité, comme il m'a capable d'être victime. Si la victime, il y a relation à yé na capache. Et ça nini. Donc ça dit, si là, c'est ça non l'obate. Non l'obakasi. Si là, l'obakasi mais. Vous avez un courant de votre groupe, il y a un l'obakasi pour votre bayoka. Il y a un groupe na out. Ah, na lobi boy. Capache. Si la victime, bantu balobaka que si la mabe. Aza mabe bo bana baninga te mais soki lelo, likambo ele 10 ans passé, 8 ans passé, 5 ans passé, mais si la na Capache bavana on a ki ennemi. Kaka tombo moni vidéo ya si la na Capache ba yokani na makamba Martini cosmétique. Après tant Capache eko dévoiler que yena si la bana problème te, si la nda côté la ka pechanga. Jérémie Ndembo.
Comprendre? Si la côté la camarade n'est péchanga. Si quoi, péchanga soignant, mais si la tika n'est ennemi. Oh, pourquoi monsieur a pas ça, hein? Parce que soit côté peut pas bien kendate. Yi. C'est des aboués. Papa. Parce que la capacité de payer. Somme pas côté. Bon, bah, oui, architecte. Architecte, il y a péché, on a capable mutumoko. Aussi la côté de Massana, papa. Côté de Massana, mais le bon vendre capable de la matière si la beauté car ma côté les bino na baranki na bino lelo na kunisa ndia beto na moni capacité na serre na biso mam. Et ça l'enga bien. Parce que même ça cause la victime de ben ennemi mo à côté les bino ba ninga mati lelo ina ba tolo ba tika binemi. Ozo comprendre. Yo choquant, tu es choquant. Choquante. 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 C'est choquante. Choquante. Oui. Choquante. Oh. Ah, Dieu, on a bobo. Malika Mania, tous à nos pizza. C'est tous à la matin, 5 minutes, on se serre coula. Mais ça, il n'a pas cité. Beaucoup de benga Malika. Là, tu as besoin d'intérêt, beaucoup de sous invité. Les viens, pour tiki, ah. Non, ça, sous moi. Non, les temps. Les temps, hein. Dans le bango, les temps est la meilleure amie. Ah oui. Les temps est le meilleur ami de la vie. Dans le cas où tu n'as pas de mouché, mais les gaming. Tu n'as pas de mouché, les gaming. Tu as beau biso pe pona yo. Na una pesa ka yo. Mais ya baka yo kaka. Na pesa ka yo. Non, non, c'est dans la table de la cale que les. Aux jalousie. Jamais dans ma vie. Tous en jalousie, la jalousie, coupe on a mis ça na siska. Toi, na principe siska tikela nga. Alobi Kevin na boma yo te na loka yo te na ina yo te ndenga na zabu te so la tikilo na mokele ko simba kisi te ko ina mutu te ko za jaloux ya mutu te jamais na mona mama na lo chapeau na chapelle la sae na mona mama Maria et dans Saint-Pierre chaque samedi adoration na la baptiser maman na bakata baptême na bimisa na yebiki c'était bonganga te yango ke mam tout ezo komila nga lelo na moment o na zo circuler na zo tambola ezali que parce qu'il n'a rien de l'autre côté yanzambi za la kana bituba merci na omanya me fanta le côté mon bonté papa tout ça papa bon bima donc tout ça le week-end molemba na zanjo to pete o senti angwa tout bras sous batte tout kana ya oh tout ça qui est les autres vous avez le na la gana aller penza na bandi c'est mais ça n'a pas de pesant. Qui t'oka? À matière ma colo. Ah, il y a eu ça ma colo. Oh, benga naiki. Ah, elle gagne qui tu as ma colo boy. Té. Mais faut pas la masser. Voilà, il y a pas biso te baba là. Ah, oh, nous voilà pour moi là. Il y a papa, maman et les enfants. Mais que par exemple dans Moutoura, il y a bien bougeade. Bougeade quoi. Bougeade moi là, les camarades maison pour pas pour balanier. Naloba oloba esi makambo eza makolonde anda tiaki kokosi makambo eza ayaki asombi biyake naloba okoma be mutu agence oteka babiye merci à Malika Mania merci na bato olinga Kevin epanda lekechu obosebelaka na émission na biso 10 ans ya Congo Liziba excellence monsieur le ministre Patrick Mouyaya je te salue mon vieux merci pour tout il a dit Kevin Panda t'as des talents. Je vois les étoiles devant toi. Je vois les étoiles devant toi. 2 ans, 3 ans, le monde va te taper les bras. Le monde va te taper les bras. La monde va te taper les bras. Merci à toi, Malika Mania. Merci à Papa Paradis. Merci à tout Batal Rabiso. Pour soutenir Biso. Oscar Marie Tunanga. Le millionnaire Nanga. Dada Kanda Nanga. Dada Kanda na félicité. Allez, bisous. Bye. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité.